maman Léa parce que les Camerounais est allié. Tout là na vidéo, c'est la nini. Comment on sait qui déjà? Na seki kaka po na candidaté. Tu on a candidaté yango seki singa. Bon, comédien on joue bien. Bike binande bakolo comédie ba yaki ko loko tellement que on jouera bien la personne en bas festation jouera bien vraiment. Merci mon frère, merci. Il y a on est ba yaki ko loko yo on jouer rôle wana il y a oko sana maman les comme $5,000 oko sana ke au commis paralysé aux $5,000 au kweya au ganga ba mema on hôpital les comme on ils ont donné $5,000 au kanisela ta bandero na hote. Maman, Léa, bande bazola na Léa de partout. Na ngas ko na su na tuna to su kisa na Léa. Okoko edenga na ni wana te. Chaise roulante wana o bana ota. Na papa. Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur Simanongo toloba ke nzamba boye to croyez ou appelez sous un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleure chaîne La Voix Céleste Esika Bonzambe et qui tarana loye mon amalo pe na misala Bonzambe na bonzambe Lola ezofuta bien aimé dans le Seigneur en tout cas merci beaucoup la fidélité beau accordé toujours na émission n'a bien rien que la vérité qui vous est toujours présentée par votre humble serviteur Moussali Tata Alvin bien aimé dans le Seigneur. Toujours on a toujours pour nous ça bien vraies infos bien aimé dans le Seigneur concernant ma réunion sur les autres canaux qui Bonzambe bien aimé lolo toko le belanine na bandeko ba benga qui de partout bandeko ba benga qui biso donc na pesi mami Mbunga depuis Suisse motema papa Blaise Mbunga na filo moko ya motema Bivens de homo depuis Londres na binonyo sto bo benga qui bino le pasteur Feza Missia la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich pe na maman Gisèle Luke le motema papa Emmanuel na Boston bien aimé dans le Seigneur ndeko na biso pe Jessica Mfutu Serge Jessica Mfutu oyo vraiment azo ya ko salisa ko organiser conférence bien aimé dans le Seigneur femme de valeur oyo koza awa kalaminte na Kinis Jessica akoza déjà prochainement la semaine prochaine awa na Kinshasa bien aimé dans le Seigneur et pour la conférence naye femme de valeur tozela Jessica Mfutu bonzambe ezo kitana loye mona malwa pe na misala le leo kitana malwa bien aimé dans le Seigneur avec banane restez toujours connectés. Bon mon qui émission moko neko na biso moko apôtre Raymond Patrick Boana na pesi mbote mon frère na maramyon tozo sala nzamba lola mona lole futayo to la na extrême muke pour na bo découvrir nani na yambi lelo extrême muke ya émission to sala qui na Patrick et on se retrouve toujours après bien aimé dans le Seigneur. Une fille nani bobenga théâtre Léa sœur Léa akoyebanga malamu sœur Léa tozo kende anda kuna ya wazo kofanda awa na avenue la Ndiba Joko awa na matongi awa avenue la Ndiba Joko tozo kende na mi à moi mais nanda kwa so fanda ba yokali ba pesi kabundi wala sa pesi $5,000 pour que akosa na ke azali na zolo bano makambo eza vérité parce que fiancé na ya za na Belgique fiancé na ya za na Belgique wa o yemoko ayaki alobisinga ba makambo na bombi yango lelo na ko lo bango te pourquoi alobi te tala makambo mwana mwasi alobi kuta tikinga parce que nazo pesa sumbongo te kabundi wale sa pesi $5,000 et na $5,000 wana sala te lokwa sala théâtre ayebi ko zwa ba lokola artiste te ayebi ko sala mwa bo ayebi ko sala nde ba sala ko sala za estropia ko sala za aveugle ko sala comment na $5,000 abia ko sala spectacle pour que kabundi wale sa ayebana na mokili na $5,000 basa nini na ndaku na ko sala oganga etonga ko gangi akosa na sali paralysie docteur wala bakenda la matongi wana docteur wala basale bakine docteur wala confirmer que azali na a commis paralysé et docteur wala ba pesa ba somba vélo et sora koti na katanda ba memi avenir moni na vélo maman Léa oya théâtre la biso to sepelaka na mingi na théâtre et tango ba matisi na katanda kuna ndako kuna lokaze na climatiseur na speed avandi na azo abatango le journal bomi 3 jours wanda kabu efasa kabundela walesa azo sala campagne et na campagne o kabundi walesa azo sala ale yeba ye na ya talo bana ale bika ale atambola wana zali miracle fabriqué
apes asombi miracle wana ba composer miracle wana au prix d'un $5,000 pour na mosali oyo ya théâtre ya groupe théâtre oyo Léa maman Léa a composé la guérison ya Léa peut la soka fréquentation sous église wana pour comprendre que ezali batan donc asali tanaye pe azongi yo opese a bénéficier la $5,000 na ye yo sali nini yo potika na succès na okoko sabato kuna premier de Bonzambe na bonzambe lola ezofuta bien aimé boto découvrir nani to recevoir le bien aimé biso tozawa toujours na milieu du village tozawa teke tolia tozala côté mo ke ba pesa biso mbon rien bien aimé okoya plateau na biso eza na polele oyo lobby opesi droit de réponse na concernant ba dire ba malobo onde na biso atendaki na émission à la fois passée concernant maman na biso Léa oyazawana artiste comédienne bien aimée dans le Seigneur à qui je m'en vais dire mbote maman Léa mbote papa bonne santé santé ça très bien mon ami vraiment que ça bien ouais ça très bien c'est peu qu'il y a mon émission na ozongela on a pesa na mpe apporte manyambote papa boni bien toujours ndeko Alvin oza l'homme de vérité et la vérité c'est quelque chose parfois il se représente comme ezo tambola na escalier mais finissaka na okoma donc koyamba biso susu na émission na yo pour nous c'est dénoncer toujours ce qui est la vérité. Donc on est là pour dire rien que la vérité, parce que la vérité doit être établie dans tout sens. Et donc nous sommes là dans cette émission pour que nous puissions parler de la vérité. Dans le baki que les kaka na ba émission na yo pour parler rien que de la vérité, parce que ça muta vérité. Ça muta vérité yango tango toza na invitation ya ko assister na ba émission na yo toza très à l'aise, otaka biso à l'aise parce que tu poses des questions na complexe mon côté parce que ça mutu ya vérité. Merci beaucoup apôtre Mania toza ndo na biso bongos boni. Malamu na kombo ya Jésus Christ toza na biso bien toza awa pona ko tombola kombo ya Jésus na kati ya vérité et puis pona ko humilier Satan na kati ya ba frappeur o bazo sala musala yango nde toza awa. Merci beaucoup le na émission yo nazo ngebina so na moi mi na maman Léa parce que les commandes est allié to la na vidéo ça c'est nini yo na moni o seki déjà na seki kaka po pona na kandate te wana na kandate yango seki singa bon comédien on joue qui en bien comédie ça bateau bazonga basa comédie mbavinde basala comédie te po ngani biso ne bakolo comédie comédie tolala na to la mukala nango biso nde bakolo comédie soko yebi comédie nde basala ngo te luka bakolo comédie balakisa onde ni bamemela ngo mais koya ko sa comédie yebi na yango to lungo sa ko bato bamona ba chauka ezala te ya onde castema ba yebi ke binande bakolo comédie ba yaki ko loko tellement que on jouera bien la personne dans ba festa so jouera bien vraiment. Merci mon frère, merci. Ya onde ba yaki ko loko yo o jouer rôle wana ya okosa na maman les kama $5,000 okosa na ke au commis paralysé aux $5,000 au kweya au ganga ba mema na hôpital les kama on ezande no les $5,000 au kanisela ta bandero na hote et il y a liboso ko to na ebité na ko ba non ndeni pour na suka ndeni maman ya ba $5,000 na mamba lokuta ya makasi maman nzambe basana na ngote so tozo vivre tozo na pe moto za na ponzambe mutapesi bisango $5,000 on ba bazolo baso ba munanga na tanga kia na maboko so ba munanga na lakisa kia dazo yeba pete na bito $5,000 on na zo yango na bututo na mwe na zo yeba te ezana na mamba lokuta makasi bana lelo ti lobby ndeni wana poche non oyebi Patrick remate elongi wana Patrick bwana elongi wana na yebi yango te na yebi kutu te dona vondaka na ndako ba fanatique na bazana ba poto ba monde ntse ba ndi ko benganga onda ya tozo ko mimi ba yanga ba benganga ndaya ko mona mimi ya mboka donc les zonga sima otozo ta émission moko ezoleka na internet il paraît passer wali ça pesa que $5,000 pour que ça ne handicapé ceux qui maman na triomphal na bena na seka na makasi na sekiti ne na komi siko na moni lokwa ba blague ko te mo siko bato bandi ko benga nga na mo je sais que le monde est sérieux na bengi na bongos po mutamemanga kuna eza bongos nga na sambela ki pa wali sa te na yebi ndako na yete na yebi yete mutamemanga kuna pa mutamemanga kuna eza bongos
na bengi bongosi nga bongosi yaka na ndako bongosi nga bongosi na biti mamonga na oyoka soki yopo oyoki yango mamni bongosi ba yebaki yango te nga bitala bato bazo benga na poto bazo préparer émission moko ezo babi préparer pe lekaki awa na TKM na couleur télévision so chaîne yango wana nga biloko na ta mimi bebe ba china kini sute ba biloko ba ninyo ese sunga biso nga bina tale na ngango te il paraît ce qui passer moko ce qui nani ce qui prophète ce qui nani azo kana ce qui apôtre na ibipete pour na tala pe mission ngote azo le kabi pa nga ba pesa nga $5,000 papa wale c'est pour na ko sana bobo bon c'est pas seki o le kutanga papa na yoki yango don na yebite na obanda lo bango ndeni to seki na biso pe de nga ba zaka biloba lo batu kaka ma ba internet amse na pe mama lukuta na vandi couple mo boye papa na ngam ko azaka na Manchester papa Maréchal amuna mwasi mama mami mama bobila dana pesa bango bote place baza bango sikonde ba yeko telemisanga bi mama nezo ngezo tambola le ezo sala susu bien te na ba fanatique na yo ba sambala ke pa walesa ba zo monango ondie bien te soko tika ngo le kaboye e ko sala bien te il faut ko démentir yango nga papa makamona ndenge bino bozolo bela ndo batu bazolo bela na yebi yango te nga na mona walesa une fois na vie na nga banda na botama banda na bima na mukina mona walesa une fois mona à l'occasion ni tant que na aux enveloppes papa na zo enveloppe te batika kokosa na mona walesa ndeni na vana na ndako na sa 2 jours na ndako na zoka ba douleur na makolo makolo ezo sanga pasi papa na ebiso ya kosakana te makolo vimba te sala pota te mais na kati ya makolo nazoka ba douleur moko impossible na lala te 4h35 na bengi bongosi na bongosi na lali te c'est 2 jours ngabi bongosi na lali te nazo kufa bongosi yaka po bongosi akoma lokola ndeko na ngata to banda théâtre nzela moko tozo ko ensemble donc koma lokola famille nanga na bengi bongosi apart bandeko na bengi nga bongosi yaka nanu o me mangi papa sero alisa nazo ka papa si bo douleur elik parce que nanyo ka tala ta passer alisa na TV abik ça ba miracle bobo don na pensé car na benga bongosi parce que bongosi ntasambela akuna 5h30 bongosi yana moto ayi akoti na kata chambre nanga akoti na kata chambre nanga na fana matongi de maman ça il y a 3 ans passé akoti na kata chambre nanga na tozaki ngai petite sœur nangai na fille moko sa théâtre na groupe nanga pour y parler avec wana bon ça bito sambil to sisi bon ça bito kende papa wale santali bo to kende ba sisanga bongo oyo passer azao la wana zolela na ko te passa bité na ka ozana ngo to vanda te photo kende na bengi chauffeur ko taxi tambala na o mère les gens pardon yaka na zobela garçon bato ayi to ketina ndoko papa wale sa to kuti papa wale sa za olala to passer bongo sa ko na olela pasi eleki abikanga motema to papa bima asambelela yo bongo zonga ndoko zonga bonga bité bongo to zonga na ndako to ya sima toko zonga na ndako na numela kisa balwe na la tana iko lamuko bongo sabi tokindi to komi papa wa lesa ezaki déjà R déjà que azoke de kill côté ya to komi kuna to vandi donc tu peux te bele na lupango bongo sabi R papa zinga kendo teme zela na tala ce qui papa te papa zaki occupé na oui comme na frère mo boy assemble avec ka ko papa wa lesa kombo na e frère Serge azana Londres mais comme mingi tanga moni ngabina au star nini ngabite na zobela abina nganini na ndiko sibebi miyo ko fanda bote na ko tantala papa so mo ezali papa sambelela ozoka papa akoti kuna abimi abina nga papa linga kende po ya passer mbala moko pa bimi atalinga ye alobi na nga atalinga seki abina nga bangi ba zoba kilo malade na makolo po tambola isusu te ngana chika bo papa na ebite abina nga loko eza era prière to mema na to ke na ko sambelo ka église parce que na o ke loteya to koti na jeep na bito so jeep ezaki ya nani na bito bakoti sanga na jeep to yeti na église papa to komi na église to koti bapesanga kisa bo sepe na vandi nanga pasteur atei na église ka ndenge ezala ka mamanyo Cécile ba image ezala kuna na église ngaza na pena ba image yangote église esili apo pasteur abengi ngai na temi liboso cher liboso batunyo bo yebiye bat église po fanatique bazala to yebiye comment na ebo azawa pasteur expliquer pe wana bon to sambela pona batunyo église ba sambe pasteur asambeli pona nga donc na minute wana papa na yoki makolo ekominga bien ona oloba ezateke na bete histoire na nga moko na yoki ba douleur nyo pona sa 2 jours na ndolala te ba douleur nyo sa na makolo nanga ba douleur esili na yoki bien parce que na ça va okoko kima na timi okoko bien na bina pe na église ba image za na église pa pe na église zonga na biki ko bima na bien na église wana tango basi osambelela nga église esi na wana so pasteur te
na mona sous pasteur to bimi to zu taxi express na bo to zo ko taxi express to bima ti to ko taxi je crois ti na no tambola te mais na tambola ti to komi ti na prince na première rue wana to ko zo taxi wana ti to zu victor na zo ngindako na komi ti na vita tamuti makona ndako na matonge alors que na ndoko tambo makolo te vous avez pe na matonge na za pe na ibas na za na matonge mais ndenge nini kasi fiancé na o ya Belgique ake obetela moninga na Puriel lisolo ndengo bwaki saki ye azaye suna mbongo te olanika mundu ale salikola $5,000 ozoye ba fiancé na ya Belgique non papa pas information na yo yana ya mutu azoloba banda na bana carrière na nga na za mwasi na biwa pe na mibali na tika zomba na Belgique te la solo wana bosani te oh papa nage na nga bona za nanu bona komina mpakate nake no bosana mutu wana soki prophète soki na entre excusez na yebi ete asika kokosa makambo parce que kabundu ale saza musa nzambe munene soko lingo kosa makambo bien ozoluka kombo musa na nzambe luko o emilie musa na nzambe waza problème na ko kotsa kombo na nga na katite nga na yebi yo te to solana to kutano nulle part nga passer apesa nga ta 100 francs na yete na tika kolela yango te nga ko tende musa na nzambe soko to ko kesenga pa na yete musa na zindo to foto pamba musa nzambe parce que musa na nzambe nga passer apesa nga ta 100 francs te na yebi pe yo te do na yebi so tika kombo na ngai parce que nga nzambe na bavoka na nga ndenge ozobisa réputation na nga ndenge ozotanga kombo na nga olotanga kombo na ozochana ya musana nzema nga ko nokema kama pasteur te parce que yemoko amini na s'en charger na yo nga nde kotanga kombo na nga te po nga nde na zabo na sanso na bavoka na nga nazo porter plainte comme ça yo la kisanga mu kolonini pasteur kabundu alesa pesa nga $5,000 pour nga na keko sa maladie et puis mal prière ozobo ya triomphal nga na kenda prière triomphal te nga na kwenda na campagne na kenda kutu jour na kenda ka prière ya pasteur kabundu alesa zaki na 4 églises et comme bazali na première rue place ba kombe ko sa mesiko na ibina nga te ba kombe na bon marché na ibina nga église en place c'est zalati na yuki ba kombe na bon marché mais tant nga na kenda kuna ba eran bazo sa maintenant na première rue ce campagne en soki na kenda na nga te na sambela pe kuna te nga na sa église na nga Bethesda isa na ngingir nga sa na ngingir na sambela kuna te muto sambela kuna bongo singa ite yo kenaka ozwa lobiko nga na kenda na zonga lobiko papa na zonga lobiko na nga na kenda na nga na zonga pété problème nde yango ndeni yo koto ko ke nozu lobiko na malade yo e bana ko déranger ozu okimi na yo o revese ke oyela ka likama kop papa ezeli kama na revese na yela likama kop te ozu lobiko kuna na église otikala te mama moni lobo wanja église na ngai ye mo passer alobaka ye to za na église na yo me yaka alobaka te ke longa na église nyako ko te pa na ngai ate yaka na matin na yete mais nga na za église na ngai ezate ke lokona na kende kuna ba sambeli nga na bi na ki église na nga mais na odbaki soki na zi bata na bandokini mais na depuis on a zonga na nga pe susute babukuni ba film akati bat bota na ba imaso bongo na nga na kenda kuna te ensemble kuna te nga na église na nga place ensemble na kende kuna bien sûr ba sambeli nga na bi kama na zonga susute na zonga connaître que na sa pe mabe fallait que taba ba de dimanche mo boye na kenda na nga pe susute wana pe na sala mabe na consciente ba bi kisinga na kenda libela mais pour na zone église na nga donc voilà quoi makambo ya solo ba wana soki na ebi na nga yete ozo kosa tika lokuta tika kokosa nga na ko porter plainte loko yo mono koki na yo po no bébé sa réputation na nga na za mwana mwasi yo be ke fiancé na nga za na Belgique faut que me fiancé na yebisa ke makambo parce que nga ndi na vani na fiancé na Belgique te na ba relation na Belgique na fiancé na Belgique te soki za fiancé wa bokuta na ye ayebisa makambo na nga bimisa parce que makambo ezo e osuka tika pe na olukana tika mabongo te pasteur kabundu alesa msa nzambe munene bokrai na ite okoma tana na linzaka na ya makolo te pourquoi ko sa réputation msa na nzambe le ya oloba pourquoi non papa mokile sama na liloba et puis na makambo boko kosa makambo msa na nzambe ko chako mona ngana kati pourquoi hein ko chako mona ngana kati pourquoi donc yamuna nzo ko bambela makambo te kanga le na sali nini to yebani to na relation moko te na membre ya famille na ote na pi petit na ote na pi makangu na ote pourquoi ko tanga ko mona ngana makambo aboyi tokutana nulle part tout ça relation ta mon côté pourquoi na lingi na ngai te na lingi na ngate na kutana passer ta pesa ngata 100 francs te na lingi na ngate tika kombo na nga mais ngai na ibiso na ko porter plainte à la convocation comme ça na to samba olaksa mkoni yo mona pesa $5,000 merci beaucoup le ya tozo zongela bando bazola na biso bongo c'est réaction no ezani yo muto memaki mama kunas ozumonte ke yo muto lukele ya makamo réaction no ezani par rapport ya ba magamonde kwa lobby peut-être que yo toko ye ba vérité ko confirmer que yo muto zai commissionnaire au jouer nini wana tsope bakatela ki au moins 10% ya $5,000 ngai kutu ko memana oleya ne na centre de réveil na mutonkole nanu nga moko na pasteur walesa tokutana te ngai pe na yaki kaka ndenge mutu do na ya à travers mutu auti poto en 2014 oui mutu auti poto ayebisi pasteur walesa nga bita na yebi ete
ozolanda aye na enveloppe ya action de grâce pasteur Wallace abondelaka mpona mwana na azwi mosala tout ça toluki adresse premier jour nga nayaka na église ya centre de réveil oyo ya papa Wallace oyo nga nayaka nde nakangama nakuti base namoni évangile ya goût oyo nasala ta mosusu 4 ans naokaka sous parole de Dieu te na bandai kokende nanga baconcert parci par là nayaki nanga motu moko donc oyo tokoloba te bato oyo naoloba nakosi te parce que naya commissionnaire te église eza cope te mpo naya kosala bacommission te eza mosala ya nzambe tosala nango bablage te soit disant apôtre menteur alobaka makambo ya solo abanga nzambe parce que aza na base te kotambola kaka na télévision kosala baémission azoluka koyebana mpo bayeba ye apesa adresse ya église na ye ya masonge tokokanga ye amole aza ndeko na nga aza mwana mwasi ntango mosusu aza na motu bavivaka na ye azopropose abala ye yo ke oloba bilobela na télévision to biso toza baartiste okende obebisi réputation na yo e asali na ye baje ameki na bato mais biso bacomédien toko s'en charger na ye et puis kolukela leya pa problème na nzambe te parce que soki leya yaki na centre de réveil nzambe abikisaki ye et puis a contredire sur nzambe aloba te aoboyeboye asala biloko wana ozolukele problème na nzambe pasteur Wallace aza mutu aza représentant nzambe mais ye nzambe oyo azosalela soki ozobundisa ye akosan charger na yo mais ngai na ye no pena na ndenge ya biso baartiste tokosaleli yo déjà babole tokosaleli yo baémission to déstabiliser yo totalisa mutakala ya buzoba na yo oza mukolo oza na titre ya apôtre mais zala na base pour na kombo ya Jésus Christ mais ozotambolaka na mando ozokosaka na age no yoka soni te obanda okosaka kaka ozoluka koyebana na lokuta ou bien ozotoucher papa Wallace po oyebana bayeba yo kendo sa l'église parce que adresse église no toyebi te toyebi yoka na ba internet toyebi yoka na télévision ozotambola na koloba vérité te nga nazwa leya na tongoka ndenga uti koloba nga vanda na Kingabwa na bandai kovana na Kingabwa leya benga ndeko na ngai bisinga en tout cas moyen te nazwi moto 5 heures on a centre de réveil prière ezalaki dimanche après-midi on est bandisika et bandi ezalaki après-midi mais lokola biso tozalaki na horaire vraiment bien te toye kokende na tongo tokuti papa Wallace alaki oh lelo dimanche ndenge ne alali oto église za après-midi nde toye kozonga toye kozonga pasteur Wallace tanga bimi tosali kutu tosalaki ba tour to comme papa Wallace tozongi na église bavandisi leya na sima ba douleur insupportable egi leya zoko kate azole nanga passe ngana yake église na tongo na sukoli te tongo na tiki leya na église na zongi ndako na ke kolata bilamba na sukoli pona biki église après-midi leya o babi leya koti na kati o abimi tango na yokuta leya na sima tokumbani na yebaki na notet na keko tune pa pasteur Wallace kotuna azaka wapi balakisi biso ndako tokei tokutai na ye na ndenge ayaki abondeli atei na ye asilisi pa azalaki sûr ke nzambe oyo azosalela alliance aza nango na nzambe abike soki azoloba nzambe akosala nde abondelaki mpona ndeko leya alimedia leya telemi atambola ti depuis lelo ndenge leya ye lelo tosola masolo papa Wallace ayaka ne lisu te aza na esika ne azosambela mais ngi koloba teke lokola ayaka te nde ayaki kopi ya makamba bambongo ba $5,000 aza na base po bato bayeba ye en tout cas aza na base te en tout cas moi je suis désolé ayoka soni en tout cas toko s'en charger na nazo pesa ya sportif yo tamola na bon marché na mona autre na quartier na bon marché na ba flambeau na boko kutana za sportif Jésus nanga za sportif ko lekai ako s'en charger na nga za mona nzambe déjà ngai nazolo baboye pona koyokisa bato mabe mingi pona ko déstabiliser évangile eza mabe il faut peut-être maloba donc réponse bitumba maloba esila apeka na maloba pono ki mato ekopola koyoka mabe yango na telemeli et puis nazolo bango na sens ya artiste na minute nazolo ba ki artiste a touché biso tozawa tozana papa moko azoyamba biso nane salamate soki na kosi pasteur Wallace azoyamba mutu nyonso ayebi ke catcher musicien comédien bana nzambe biso tout toza bana nzambe azoyamba biso na bozoba na biso azotaye biso azolakisa biso ke oza mwana nzambe omona ke akoforce yo te yo moka koyo ye na église 2-3 fois o se gêner obite na changer mutu abo évangile ye na pain ye na vérité o bando telemerango nzamba ko mais na moi boko moko mala suka
Merci. Ok, apôtre Mania, avant que nous ayons Eléa, au lobby. Nazo tanga verset biblique moko, na Proverbe chapitre 19, verset 5 et lobby, le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Donc, la fois passée, nous sommes là pour parler de la vérité. Toza pona koloba vérité ndenge biolobi ba faux témoin bozomo na bango ndenge bazo bolandi bino moko ndeko Léa bolandi ndeko Bongosi. Donc moi je suis là toza ba encadreur spirituel na kati ya église tango tozo yamba batu bazo ya na ba problème na bango, c'est pour les assister. Oyebi lelo évangile oyo to memeli batu ya sanctification oyo etaye ba vie na biso etaye ba vie batu belé évangile oyo to memeli batu ya ko zongisa confiance et pas à Jésus-Christ. Tu vois, bata monde à ténèbres va s'épéliter. Bata monde à ténèbres va s'épéliter. Bata monde à molili va s'épéliter. Comment parce que ça système est là au Congo. Dans Congo, bata monde à ténèbres va déstabiliser les réveils. Le vrai réveil, va déstabiliser en gros. Comment bazo kota kaka na nzela ba sali ya nzambe ya lokuta. Oh mensonge et tondi na munoko. Ba vandeli ka ba stratégie, to sala ndeli pour de déstabiliser Songolo, to déstabiliser Pakala, to déstabiliser ministère. Il y a centre de réveil spirituel parfois il y a Kabou, il y a l'évangile secret Kabundu aller ça, to déstabiliser bato ba sala musala nzambe wana. Oh tant bozulu ka bo déstabiliser combo na Jésus-Christ. Yango wana to comprendre que bato baza ba menteur. Batu ya mensonge, mais bino ba faux témoin, beaucoup restez pas impuni. Nzamba ko s'en charger na bino. Nzamba ko sala ete bino beaucoup tatola. Bo mona ndeko ya ko tatola ya aveugle, ndinga koma ja aveugle, ayo ko tatola ke ngala bande ko bundisa musala nzambe, na bande tongo ba bundisa musala nzambe, tozana pona kilta personnalité te. Musala nzambe azali muto azali ko porter message ya Christ. Ndeko Alvin aza musala nzambe, ngala za musala nzambe, batu so ba pemba za basali nzambe, tango bazomona bagomona nzambe na nzela musali na nzambe teka komi nzambe seulement que tant yozo bundisa musala nzambe obundisa nzambe même bible lobi yango oya ko toucher na mus na bien toucher nzambe est-ce que tant ba toucher lus no ba toucher nzambe na physiquement boy ba toucher ni soit mutu ça dit ba toucher vie na ba toucher nzambe yango tango bino bozolinga ko déstabiliser na kati ya ba mensonge olongwe na site oyo ke na site mboye oleke na sika boke na Songolo Pakala mais boye ba eloko moko la vérité finira toujours à triompher. Naza awa, naza na ba vérité belé. Nde nazolo bango toujours, naza na ba vérité belé. Nazolo lekana ba émission te pona koya ko sala ba contre mistle na batu. Mais j'ai beaucoup de vérité, on a peu bali kopa on so bodo sala. Baliko bodo sala na ba cité ba stratégie makambu nyonso nga naza mieux placé na ba domaine ebele naza muto abandi évangile na kati mboka Kinshasa na vivre na bato basali ba mensonge ebele bato basali ba scandale makambu ebele boyebi témoignage na ngai tango na longwaki na kati ya monde ya bato makambu mabe depuis des années dans le 2000 et quelques et tango na kutani na évangile Claude Kabundu alesa na yo komona ke il fallait qu'il na changer vie na nga na totalité na kutani na changement yo kana son de Alvin to komi na temps oyo il faut église et comprendre. Beaucoup des enfants de Dieu, quand émission salina yo, combien d'enfants de Dieu ba bengi ba lobi papanga na lemba ne ba sanso ba komi lokuta. Bazolinga ba déstabiliser évangile oyo tozo memela batu, ya kozo sa confiance et pas ensemble. Tala ba sala nzambe soi-disant au continent école biblique, au yekoli makam na nzambe pona ko torturer évangile, mais to yebi tous les stratégies. Ngande nazalia, na ba stratégie belé, nyos bozo ba complot bozo former, de to déstabiliser Songolo, to lukato créer image moko, to linga to zo image ya délivrance à Salaki, à Simbadi mwasi moko na tolo, alebolo baketala Simbadi na mabele, bien aimé dans les sainteries ba stratégie na bino so bozo préparer. Ngana zo yebisa peuple nzambe, baza na ba stratégie. Ba koya na ba stratégie, bazu parfois pasteur au sambela parfois publiquement, asimbi lokolo ya mwasi boy. Ezaki na chambre te, na sika Songolo te. Atolo boko na tolo ya mutu boy. Azoko bondela au vide public. Ba kanga ba photo, bazo bani bando batala ba évangile okuta, ba pasteur a lokuta to yebi makambo zo sala. Et tant que ça la et Dieu va se charger. La Bible est claire. Le faux témoin ne restera pas à l'impuni. Tant la version à malam. Et celui qui dit des mensonges n'échappera pas.
boye ba eloko mais toye ba stratégie na bino bo sala to ko yela bino na ba émission awa to ko l'accent na bino mutakala na bino to ko s'en charger nango parce que nous savons que nous allons défendre l'évangile bato o bazo landa biso. Il y a des gens qui m'ont appelé Ndeko Alvin pendant que le apôtre Mania bo garder silence, l'Éternel combattra pour vous. Il faut pas interpréter la parole comme vous voulez interpréter. Bien aimé, les camotali témoignage à mutu évangile ndengezo kende na réalité mokili il faut qu'on marche dans ndenge wana oyebi lelo na ba ne tombe so bandu sala makambo nzambe dans les années otei sango malamu Alvin et celui qui na kata quartier na yo o sala biso sala ba miracle minene to sala ba campagne ba et ba na kata mais lelo toyebi ndenge nga na yebaki chibi yoshwa ndenge na yebaki mutu songolo à partir ya ndenge monde mondialisation makambo zo kende lokola bato ba comprendre que pour ko détruire ko déstabiliser mitema bato ba ko ya ba ko ba fabriquer makambo na kombo Alvin pour ba déstabiliser bato ba za na confiance na Alvin te Alvin a commis corrompu Alvin azali boye et ba pote manya ba liembongo ba sali boye. Nous sommes là pour la vérité wana et ko chauffer bino na mina kati ya mitema na bino bokola la kimiate misu swa bongo bazole sabino wana boko sanzango misusu awa kana lo sambo nzambo asolo tozo salela oyo mingi bako mabele ko fungwa mapona bango mingi bako beta mafimbu mingi bako ya ko fukama e koma trop tard ndende ko na avec la komagi botala ba image ndende ko komagi aveugle likola ni ko combattre musala ya nzambe tango zo combattre musala ya nzambe ozo combattre nzambe ngana za l'aise ndé nazalia na liembongo corruption te do to sala mission à l'aise dans de Alvin parce que to ça na mensonge te tozo fabriquer loko côté tozolo bakaka auto bengi la vérité. Donc la vérité, rien que la vérité. Merci beaucoup apôtre Mania, merci na bandéoniance tout bazola ndabiso. En tout cas batika corrompre ngate, je suis au milieu du village, j'ai fait que mon travail exact que ce que na yambi on a émission fona tikala journaliste na on a ko ya mabandeo mususte eza o babenga droit de réponse papa ceux qui bantaba wale sabayaki ba pesi droit de réponse c'est là il a question que non ba corrompre ngai de mon pena papa Jean-Claude Mwamba hein Claude Mwamba na pesi mbote Chibuyi donc il y a Silika qui net qui a pesi qui ba témoignage concernant Ebalembonge tema da ex magicien na Mobutu bilo mo ya bon ba loi mo makiadi bande ko musu bana Ebalembonge ba yeba pesi témoignage o na salimabe. Aussi, c'est besoin de comprendre. Nous allons bien. N'allez pas pasteur Kabouniwale, c'était n'allez pas non. J'ai fait que mon travail. Maman, Léa, bande au bazo la Léa de partout. N'as qu'on a sous notre nato ce qui s'en Léa. Au cours où denga nani on a été chaise roulante. Oh banao. Papa, na vie n'a rien à vendre dans chaise roulante. Papa, babu kanga makonaje yo. Nabisio ke natikala ko vana chez Roland nabisio ke douleur zaki ya makolo na kenda triomphal atana bututa atana moite na tikala ko ta prière mon triomphal eza mamba lokuta suka sana ba photo ke ba kanga kinga ba kanga ba po ba kanga ba photos yuka sine ba saka ba campagne ba passer et ça ba photo zalate mais suka sana ba photo ba kanga kinga na triomphal wana ngana vana chez Roland wana aya na ngala kisango pourquoi l'accès na ba preuve te alors que avenir mobimba babana comment on est to la interview avenir mobimba matomba mona on a chaise roulante kende la tana simananga na zate kende ko tu na vana na dorumba numéro 53 sur na bosanité kende ko na avenir wana kende tambola tu na sababu tsa mona na chaise ba okamo kutu tina bima wana après wana makamu nangana c'était 3 ans yango na bota kutu na kobota. Ah bon? D'abord, tu as dit que tu as 3 ans et 3 ans et demi. Bon, chose roulante, on a bouté ton amour. Azam, tu as le couteau, ma casse. Que nous continuons pas à nous faire la matungue. On a réussi à faire comme un côté. Ce qui est devenu. Oh, tu as dit que tu as combattu. Tu as dit pour malade, je sais on publicité. Dans ce cas, nous avons un normal. Même si on a un taxi, mais chauffeur n'a un taxi, n'a pas la neige. Ailleurs, chauffeur n'a un zungai. N'a qu'un course nanga. Natikala ko malade on ezana ngoteke malade ko komoko soki ndeni lokuta papa eza lokuta ya makasi lokuta atika lokuta na komona papa tika komona nga tranquille tika ngai na lingi na ngate na yebi yote to yebani te do na lingi te na komona nga ya zolo ba yebi yo très bien ayebi ko tukenda ko na ezaki climatisé ezaki soki ba memio na chaise roulante ko tinanda ko vani na bien clim malili en tout cas webi ke mboko exemple yana makambo mboko eza makambo et pourquoi ko buka lokuta ko papa pourquoi ko buka lokuta papa pour na osoki sa makambo aya na ba preuve et nous c'est simple aya na ba preuve aya na ba photo ta bakanga kinga aya na ba preuve o ninga monaka bazo na otama na chaise roulante bazo poussa ngai même ba collègue nanga musabe ke so ba yuki ba landeka émission ba ko kamwa ba collègue nanga musabe zo kamba ko mutu nanga yaya obuka na makolo yaya oza problème na makolo pour ba tikala ko mona yango te
prière triomphale pe na kena na ngate soka za ba photo kanga biso kuna aya na ngobi ça ba photo a mona place papa ba no pesa nga $5,000 aya na ngoti. OK, Léa Liloba soka na bande bazola no et votre numéro de contact peut-être bande musuba za na poste ba kotana en contact et maloba ya soka maman. Maloba ya soka kaka na ngini kana loba na papa na biso soki ya za apôtre soki nani na ebité papa en commune Rema Patrick nazo bossa na te papa na ebité ozo bossa se ko yeba comment lo na ebité bongo siko na okanga ko mutu na ebité na yebi ko mona été apôtre Rema vraiment papa na sengi yo tika kombo nanga tika nga na yebi yo te nakutana na butu te na moi te passer wale saza musana na nzambe musana nzambe munene ya jeté ya osaka na été donc ngana to ko sa ba black te na musana na nzambe donc so lungo sa ba makamu na ba campagne na yo so lungo déstabiliser musana na nzambe po ko kanote po yaza mutu munene lokwa wale sa papa po ko kaye donc na bité so foza ndeni donc so lungo sa makamu na ndenge na yo mais comment nga ko chatte parce que nga na porter au plainte parce que lukeli nga problème na batu fanatique nga muso basambela ki pa wale sa nga na mutu abatu biso saka musa pona osepesa bato na intérêt moko te na kende na saba buzoba pona komba passer wale sa pona kende lobo ba pesa nga bo pesa nga loko nga na zote donc na lingité naza na posa ko leka na nini te naza na posa ko leka na caméra pona sala émission te pona nga fanatique ba mission te mais tellement na yoki mingi naza na chote yango na linga na leka pona ibisa yoke tika kokosa lokuta tika lokuta na yebi yo te to kuta nulle part et puis mon Dieu zo ba kayebisa so fiancé na nga na fiancé na Belgique te na fiancé na Belgique te kokosa raté tika lokuta na pesi ka mbote na ba fanatique na nga nyonso o bobenga kingai pona suite ya mission bolanda kinga na internet bolbaki na nga na loba na lobby na expliquer ndenge ni makambo zaki donc eza na makambo lokuta o nyo bolongo la na mitema na bino donc na pesi mbote na bino nyonso tu oyo likambo esaki bango pasi donc bo continuer ka ko sambela pona biso ba le quoi bitumba nga bongisanga na musana nzambe na yebité so mutana so lukanga ni na vie na yebité na lingi na ngai te atika nga tranquille donc monter ça a besoin na ngai yo linga contacter nga numéro na ngai 00243 99 21 026 donc merci na bino nyonso deuxième mois lokuta donc lokuta bandela sur numéro 00243 99 21 026 donc Dieu c'est nga benga pour éclaircissement ya mambo lokuta o ezo tambola pa ba pasteur so ba prophète lokuta abenga nga na expliquer nga monde ngi ezalaki. Merci beaucoup Léa. OK ozo se ngani makambo ezo sexo boy na se buna na bana bota na yokana mamuta ko sanga likamunene bote na yokana mamuta ko sanga kabakata likamunene bote obe mo si na vandi bona 5000 na mo papa wale sa mo ka fopia nga 5000 ango ya solo c'est les 5000 ans papa faut pesa nga ngokalo ko besa panisa ngo pesa na yonga ite siko faut pesa nga ya sopa to mo na pena ko nazi yango mais papa faut pesa nga ngo pona ko tinga ngo bote 5000 c'est kifuna zona nga ngo. OK papa kabuli wale salut Léa merci beaucoup bon ngos pona ko soki sali lo ba ya soki pa concernant émission que to ça nande on a biso Patrick Rema bwana boyo ko pèse ko ça la droit de réponse lo bani ko lo banaye pe na bande bazola de partout pe votre numéro de contact. Merci papa nazo pesa ndeko conseil na ndenga bien omoni atali attitude nanga na ndenge na silikeli tango na yoki alobeli kombo a Léa aza ndeko nanga aza collègue nanga tokoli na ye to bandine musala nzela moko ti lelo tango na yoki problème a Léa nazota lisoka ka ba effet tango na yoki Léa beli abengi nga na yoki pasi ya ndeko nanga ndo mona ki résultat nango na yakine epa ya papa wale sa bonderi pona ye pona nini to défendre bondeko na défendre ndeko na ngai si c'est vrai apôtre Rema oza moto wa nzambe évangéliste Claude Kabundu wale sa zo sala musala nzambe ozo combattre ye oza na nzambe mususu nazo tuna yo si c'est vrai oza na nzambe moko ya zo salela wana oya ye na évangile à pain obiki na maladie ndenge zalaka ta mususu po ezebele zo sala makata centre de réveil ngai moko na mona mutu mususu ye na maladie babwakeli maladie ya mpese babwakeli azana maladie belé abiki azaki na bozwi ava sata yibi bozwi na ye mais tango aye na église azwi soulagement papa azwi $10,000 apesi ye abikende ozongela vie na parce que tango okende oyebisa bato ke Jésus abikisinga nga nazo défendre Léa ndenge moko ya koko défendre papa walesa parce que bazo sala nzambe moko kaka le tout puissant le roi des rois yo zo sala ba campagne base na yo eza nini
tika kolukela biso ba artiste problème na nzambe keba frère soki okozwa ta koya ko se repentir yaka parce que comme na temps de la fin okomi biloba loba parce que oza na base te oza complexé oza mutu nzambe te zoa parole oyo nzambe awalesa alimbisa yo oya ko se repentir o bandosela nzambe bien o eza temps batutu basuida bandeko tu bana nzambe o bazui déjà temps ya koyoka parole de Dieu bo continuer na lire wana oya ko déstabiliser bino Satan pesa na ba apôtre na ye Satan pesa na ba évangéliste na ye oya ko tinda pona ko déstabiliser parole de Dieu mais le corps de Jésus aza le tout puissant aza likolo abino bango bazana se bozwa kaka parole bobungisa ngote boyoka mabe te bopesa matoi na bango te wana eza makelele ya wenze eza distraction bana nzambe balingi ba distraire bino bayebi ke tala na koyebisa bino oyebi mutu abambaka libanga kaka loko eza ya kotela soki ezo ya kotela te bakobambo libanga te loko bamoni ke lumière ezali balingi ba déstabiliser yango mais nzambe aza likolo azosala na ye batu nyonso bazolanda nga naza ndeko na bino naza artiste na bino nzambe apambola bino bozala vraiment apaiser bokitisa mitema na bino boyoka mabe te numéro na nga kaka ndenge ndeko le alobaki 00243 00243 9 9 21 26 et 21 28 40 39 21 28 40 00243 9 9 21 28 40 nzamba pambola bino en tout cas vraiment émission ya vérité oyo ezolakisa bino botaou ya satan oyo azolinga koya kolobaka na kombo ya Jésus Christ na nzela évangéliste Claude Kabundu Walesa ata papa Walesa azokipe na yete mais jugement solo eza Jésus Christ ye moko kolo makambo akosan charger na ye ata biso tolobi tokolemba mais nzambe ye moko akomilobela botika évangéliste Claude Kabundu Walesa oza tango nzamba tombolier asalele musala aza envoyé à satate aza envoyé à Jésus Christ alliance asala na Jésus Christ yende azosalele musala botika biso tosala musala nzambe oza ta oyo ke batu balia évangile bazongisa confiance nzamba pambola bino. Ok, merci. À propos, nous sommes dans cette émission, bien aimés dans les seigneurs. Quand on a le Talika, Bakolona, au Balobi, apporte Mania pour nous qui ça. Émission n'a rien que la vérité. Rien que la vérité, na Kumisinzambe Mingi, parce que tantôt ça, la émission, na yo, na dit que mité, ma batu Mingi, de sepelate. Batu Mingi, baso, mon a vraiment que dengue, bo soto, na bango, ze ma polele. Nga la bise, John de Calvin, je crois tout ça, la émission. Pour na côté évangile tout ça na émission moko contenu à bas circonstances. Nous allons faire des émissions où nous allons éclaircir des choses bibliquement na ba enseignement moko fort parce que dans mon inde ko bande comme so baso benga mais bible ngo bo simbi bozo te ate zope ça ba verset moko pour na ko signifier quelque chose. Nous sommes là des enseignants de la parole, nous allons éclaircir certaines choses. On va faire des émissions de Calvin. Ngande nazo webisayo, je ferai des émissions avec toi. Tous les gens qui passent dans le média, il y a ba internet, pour na ba mensonge, nous allons frapper fort, nous allons parler. Mais les gens doivent savoir une chose. Tozwa lilo banzambe to comme osaka nangote. Oleki fingi mutu, le roi a pasteur, bon, ça va, aza pasteur pour na nya funda la justice pour nene kende boye, pour souka boye. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose, nous devons craindre Dieu. Bobanga nzambe, mensonge nabino toko silisa ngo peka. Lokwa bino zo mamba koloba. Ngai ba verset musu ba la ngai na ba interprétation na bango, j'ai passé l'émission pour éclaircir des choses. Oh non, gardez silence, tenir combattre. Bien aimé batu mingi lelo Alvin bazindi. Ba chantre miné na mboka oyo ba pasteur likolo mensonge leki. Ezala makamusu su nzambe ezana oyo ya salaka. Yope mutu atie sagesse na kat na atie intelligence na kat na yo. Tu dois savoir comment défendre les choses. Tu dois parler. Jésus-Christ il parlait quand on les a mis dans les tribunaux, il parlait. Jésus-Christ, quand il voyait des choses ne marchaient pas, il venait physiquement, il agissait. Cela veut dire qu'il y a des choses que nous devons parler. Donc, éclaircir le peuple ensemble toujours. Nous avons interpellé toujours dans les évangélistes, les prophètes, les apôtres des mensonges. L'impunité. L'impunité, nous avons s'en charger.
paix, justice à Mokili et qu'on s'en charge na bino. Tozo senga na bino, c'est le problème de se repentir. Bolongo na molimo qui kipidito la tibino wana. Molimo molango la tibino wana. Molimo diambo ekot na mutu na bino na cause évangile nzambe na ba enseigner belé ko troubler mitema mitwa bana nzambe na ba mate belé. Moi j'ai des choses à parler. Sur le spiritisme, sur beaucoup de choses. Na ko leka na ba émission, na ko éclaircir peuple nzambe ndenge ni bazo kosa batu na makambo belé kana télévision, je viendrai na yoka nani ndeko Alvin. Toko loba makambo. Non to lobby. On va parler ces gens-là, Dieu va s'en charger d'eux, la justice va s'en charger d'eux. Nous allons apporter aussi la lumière de la connaissance. Toko loba toko lembate. Tokoloba tokolembate et loka na seigne bandeko repends-toi parce que chaque chose a son temps botika basala nzambe to sala musala mitema batunde ko Alvin ngana zo bisayo toza bato tant to memi évangile na bisike belé to leki na bamboke belé to moni ndenge nini bato bakisu na confiance te na kenana bangola bamboke belé na biso comme pasteur congolais bazo monu muyibi pasteur congolais aventurieux donc nzambe akoma na mamola asisitera basala nzambe. Moi si je ne parle pas comme qu'il de personnalité pour l'évangile Claude Kabundu Alessa. Il est mon père. C'est lui qui m'a aidé et m'a encadré dans point mon qui facilité pour le ministère. Ils ont détruit le basal nzambe belé na molima molangwa kindumba kipidité muyibi escroquerie et quand nzambe basal yoza potoba mon nom mabete hein. De la parole. C'est quelque chose au moins redécouvrir que Isaïe qui m'avait pas walé. Non, et pas walé c'est na découvrir té. Na découvrir biloko parce que Saint-Esprit a lobela ngai tika makambo. Dieu parle tantôt d'une manière d'une autre. Et c'est le comme Batumingi mauvaise compagnie corrompt de bonnes mœurs. Batumingi bazo ko s'associer na batu na makambo belé bovandi au monde et loko so Batumingi passion so mona passion yo. Yango tango sa nzambe ko sa nzambe te pona mbongo. Sa nzambe parce que tu transmets l'évangile. Ko sa nzambe te pona passe. So sa nzambe ga poko nozo mbongo na nzela nzambe oko souffrir bien aimé okoma muyibi okoma escroquer makambo leki na mboka oyo. Na minute tolo baboye confiance comme so na mitema batu. Na évangile tozong seli batu. Bande consonné bande kolé ba bongos. Oko so ka betelo vie na e passé na vie akoma na ngolelo ozomona kende kwa komi na confiance na Jésus. Pona nini amoni basala nzambe ndenge ba komi ko se restaurer. Combien de gens na mboka poto ba musicien minene o ba biki batu belé bazo benga biso na ebisa ki onde ko Alvin mama moko benga susu na niveau ya yani allemand a benga na sa numéro na tokotia no ba vidéo at bazo benga pour dire que biso to longola ki espoir na makambo ba pasteur congolais tout moi mi ba aventurier kaka mbongo di mon frère ni une action de grâce mais lelo nzamba tombola mutu moko na nzela tout monde ki te eza ba pasteur ba mingi ba se repentir neti ba biso to se repentant le autre ba comprendre que tous ont sa confiance na Jésus tous sa confiance na évangile mais za na ba tumsu ba za na monde de ténèbres et sépélité ba linga ba détruire réveil na mboka oyo ba combattre ba ene na biso dans la foi ba déstabiliser bango même système bazo continuer mais biso to lobi cette fois-ci to côté le mela makambo to ko sa ne ba tumsu ba sala été ba kangi maboko kuna réveil so comme étouffé réveil so kufa ba pasteur congolais ba zalaka ba aventurier so mutu moko tombo minzamba ba sala makas c'est un féticheur c'est un aventurier c'est un escroc ba bia na Congo évangile les alakate na Congo évangile les ali grâce à nzambe ezali mais bato bozo sala biloko wana Dieu va s'en charger de vous. Voilà pourquoi on appelle ça bino conseil ba nzambe boza na bilanda landate bino bozala kana ba internet boko mate po ba fingi songolo ba lobaza muyibi asala ki prière bo komi kozana loenge bota la message tozo memela bino to mela bino message nini message ya sanctification c'est ça la base to mela bino message ya royaume de c'est ça la base to tika ba connaissance belé bien aimé on a fait aussi des études on a fait aussi beaucoup de choses na mokito tangi to ba to stable to ba responsable mais nous devons vous dire une chose chaque chose a son temps le temps est sonné bino bozo télé l'évangile bozo combattre ba sala nzambe to kokuta na bino na chemin na ba émission to koleka na ba partout to koleka to relax évangile ndenge zali pour que nzambe azwa lokumu tika nzamba pambola bino grâce à nzambe zali ko na bino miteme ezokaki na ba mensonge bazo pesa bino nzamba restaurer mitema na bino na ba témoignage à lolenga boye nzamba pambola pende ko Alvin pour na simplicité na ye malgré nyonso balobi po na ye azo continuer ko yamba biso aza mutu oyo azo senga mbongo te na ba émission na ye il est la simple nazo yebate nzamba pambola mingi parce que la vérité oyo mema oyo ezali lo komo abo sala musala munene c'est vraiment un homme de Dieu qui fait un travail non seulement na bato bazo ko ba fausseté aza au milieu du village yo so moni muto lo ba imabe ba memelo muto lo bi vérité okimi pona ni zonga wana lo basko vérité na yo bozo kima pona ni pourquoi bozo kima po bomi yebi
bokomi aza kodo bolingaki azalaka sima buzoba na bino balokuta to na vérité azali wana aza prêt koyamba mutu nyonso boya boloba biso tokozala wana toko dénoncer ba fausseté na bino toza na connaissance en Nzambe tozobombela bino ba bombe bomonaka to tanyuma verset moko tozotala kaka boy tozobombela ba bombe boye na boy toye Alvin tokolemba yo te baye balobi tokoya tokoloba baye bafingi tokoya ko éclaircir makambo ngai kutu makambo wana ngana za kabunjwa lesa te naza pasteur songolo te o garder silence ngana garder silence te si pour l'évangile na koloba yo na lukuta na koloba verset oya solo na kotiela yo tika Nzambe apambola bino peuple Nzambe kimia Nzambe kota na mitema na bino esengo zonga na mitema na bino bozong sa confiance na évangile il y a Jésus-Christ toujours mukaya gardez toujours la sanctification gardez toujours la confiance à notre Seigneur Jésus-Christ tant que vous à Jésus-Christ est crucifié Dieu et aussi la bango mal à l'aise balingite kombo na Jésus-Christ est Dieu il restera Dieu na Congo c'est Jésus-Christ est Dieu partout dans le monde nous prêcherons c'est l'évangile Christ est Dieu et le sauveur du monde c'est cet évangile automemeli bino tikanzambe apambola bino apambola ndeko nangale apamba ndeko bongos apambola susu ndeko na biso Alvin pour la vérité zalaka au milieu du village Bonzambe na bonzambe lo les ofuta merci na bongos merci na yo merci na Leya ande boya kitika ete nzamba lola amona bino pesi mana to ba nzamba boy to kwaye susu wapi bye